Dodo. Entrez, partagez, mettez vos j'aime, comme d'habitude. Si tu es sur Facebook, entrez, partagez, mettez vos j'aime. Si tu es sur TikTok, tu mets de j'aime. Donc, mettez vos j'aime, partagez, mettez vos j'aime, partagez, mettez vos j'aime, comme d'habitude, comme d'habitude. Là, on est sans filtre parce que je suis tout en Prada. C'est le Prada original. Ah, oh, c'est le Prada original. Ça t'est bon. Entrez, partagez, mettez vos j'aime comme d'habitude. Parce que ceux qui au côté, j'aime belé et puis au partager, il y a que direct na biso eko bloqué té. Mais ceux qui au côté, aux autres j'aime té, bazo signaler direct na biso et banda ko bloqué. Je suis là sans filtre, même na TikTok, même na Facebook. Téléphone à ta TikTok, ils sont un peu flou. Pour na maille, des koya na maille. Donc, na sans filtre, bon monit. M sous filtre ko ça, bino na sans filtre. Na aboué, sans filtre. Donc, avant de commencer, je dis un grand merci à Rolda Mouela, Julie la princesse, Jonax, Arsenal Kadima, Jessica Tchala, Laetitia Aurélie, Megan, Liwa Kamer Chef, Mamie, je t'aime aussi Sinac, la blonde, Mère Eve. Merci Abdallah Lutumba. Osa bien, je vais très bien, Lénil, Aurélie, Megan. Mère Eve, bisous. From London. Je te fais des gros bisous. Bonjour à tous les fidèles de Jaël Show. Bonjour Naba Warrior Nyos. Oh Balingara, Jaël Show. Donc, Range Rover tu es où? Teresia Alonga. Bon Balinga. Follow le Mazina. Flore. Mettez vos j'aime, partagez. Mettez vos j'aime, partagez. Balukinga na butu balongite bitumba ya molili balongite soki moni na tango aleki on internet seki na butu alongite ba propose bambongo balongite ba effort nyonso pamba soki na jata lipe bakangi elongi yebake na butu balongite. Ba baby sur réputation, balinginga kaka. Ba baby sur réputation, batu balinginga kaka. Borodoka. Chanteuse warrior, venez ici, venez m'écouter. Ici c'est Fali ou rien, ok? Na l'équipe na niveau makambo maman, pou comprendre tendeni na bimeli na li doucou. Vous blaguez avec Fali, hein? Vous blaguez avec Fali. Bon moi nda foulinga. Mais fallait ce qu'on charge à Pessinga et on dirait les kilo ma casse na kokate. Papa charge. Papa Pessinga charge les qui ma casse na kokate. Charge les qui. Tala. T'as qu'elle est non molo. N'expliquez bien la grandeur de Fali Poupa. La grandeur de Jaël Show. Et puis n'a ni écrasé banyama nyonso. Nga déjà na maréchal de l'occupe. Je fais peur aux gens. Na galère, na misère, na passi, na robonga, na sala kaka la peur de gens. Je fais peur. Je suis le maréchal de l'équipe, na pesa kaka kobanga. Na cause na baisse, mais non bangisa. Na cause en wiklo non bangisa. Ça c'est Jaël. Est-ce que tout est feature na yemoko le warrior suprême Fali Poupa on dirait tangenga. Ava pesa nga makamba tangenga. Vous pensez pendant votre stade là, il faut qu'on soit buzz à un mois. Tant que biso dos en boko, vous jouez avec des gens. Vous pensez vraiment que dans le maréchal de l'équipe a Fandi, besoin d'un stade de coco ça un mois. Et coco ça un mois
ti bozo ganga muto longo la beza stade oyo il faut za kaka video fallait mutakala pour longo la beza stade muto longo la beza stade oh bana kimiate ba wario ba ju vertige beza inane muto longo la il faut za kaka misa video fallait mutakala pour 100 video mutakala beza longo te na longo li bezo na pété na une semaine bah photo pamba beza koufi. Venez parler de votre stade. Venez parler, je vous attends. Moi, je vais changer chemin. Oh, j'ai le chemin, je bongo la makambo. Fallait s'ambiter. Fallait s'ambiter. Pas là que c'est bloqué. On a niveau et musicien congolais. Bon, on a besoin de bon makambo. Photo moko. Et bon, mi internet, c'est kangi besoin stade. Stade est koufi bon. On a kangi, on a tchon, on a sac, on a boké, on a pas maquillé. Besoin stade. To chango ba pina grand car, to chango ba pina ba poids lourd, ba pina ba grand car, pour ça ba gère. La vie beza stade wana, taka beza stade wana des o peser kilo. Beza stade wana des kanga ki YouTube, kangi TikTok, kangi partout. Na bendia on a bek on a tolo. Bou, na zilo ka photo na Bambi, beze koufi le nom de Jaël Mati. C'est le méga raté. Oh Jaël show, bon méga raté. Bon rotine na mili nyama, ngana yebi YouTube, na ozonga li kolo. La chanteuse Warrior, le chouchou de Warrior. Pourquoi tu as 70 000 niamas? On a écrasé, on a zoné les bino. Bino, kasi bo bung sanga but. Bino, kasi bino, bo bung sanga but. Ya ça c'est la bête. Bino, na bête, bino, comme ça c'est tibo aussi là. So na yekoto net na écrasé ba nyama nyama na bino. Tam souma une semaine écrasé ba nyama na bino. Na zonge les bino. C'est le kangi bisaka zongi poto et beze koufi. Donc il y a bien moko c'est le a kangi bisaka sali vidéo Mathieu via zongi poto beze koufi. Oh les gars internet j'ai le choix kangi. TikTok na kangi beze koufi tous les chroniqueurs il y a Jésus de Mbandaka ba chroniqueurs à j'ai le show fallait vous payer ça me charge hein. Papa na okoka charge au te aigle et les qui makasi ba pesa pe mu charge makasi boete fali et les qui no kokate photo on pesa kinga na zo ibadeza ki kodia ya F victime. Tout ce qui code ya yo moko pesa kinga pour charge on a kokite yo za ko zo voler aigle mais bando déposer kinga na tartare na tala ba nyama na se na tala yo likolo sko tartare kilo no kokate papa no kokate aigle o pesinga makambu na dernière minute o lamusinga Lazare Lamuka. Na bomi actualité stade de martyr masola ba stade payé et sili na chango ba pina ba grand car na bois ki on kuna le boke ko kufa kuna na stade ouais c'est le na circulation abete stade ouais miel de son abete na stade ouais Sarah Lula abete na stade ouais pa Jani abete na stade ouais pi bata stade bazapi bana bezni ouais ba journaliste na bango nena mona ba journaliste bata stade bazapi ba journaliste ba beta ki tolo mamba stade ba katani avant bazapi. Ba journaliste oh bazo bete masola stade bazapi festival bazapi po bauti festival bezate jala kangisha fallait pesinga charge na mono kokate papa charge le ki makasi kilo no lalate kilo charge le ki kodia wane nazo kokangote kodia papa le bite ko banga te ma fille tu es là tu vas arriver papa kodia le ki. Comment qu'on bimisa na dernière minute bon na sili sabatutu. Na za posa na yoka masola festival. Na posa là. Na za vraiment na posa na yoka masola festival. Vous blaguez avec Fali. Pour ça se temps dans l'année. Que buzz na bino na Fali yo sa net ni fallait bimisa lo mo bo buzz na bino kufa. Fallait s'ambiter. À peine attendre bon moi que bon qui vous ne pesez pas. Au moins que bon vous pesez des simples photos avec un simple Jaël show, simple photo avec simple Jaël show et bomi mastola bastade festival et loba maté tout le chroniqueur il y a Jésus de Manaka aujourd'hui va engagé sans salaire pour parler de Jaël show. Dans l'accident qui n'a sauté ba niveau comme journaliste na comme chronique nani chanteuse na tikabino na monde wana ba chronique. Donc le long vous parlez de moi quand vous parlez de Fali Poupa quand vous actualité. N'engagez bino sans salaire. Sans salaire, vous m'y engagez. Sans salaire, vous engagez. Vous allez parler de moi jusqu'à succès na nga et vandi na mamnora bino. Succès na nga et vandi chez bino. Vous m'y na vandi bojel chou. Na eloko oyo soit kanga li souti.
et loko opene musiso e soka mutu ngana kana moto nzie musisa na bakata ngango. Vous comprenez? Et bon ouais so azandumba na quoi se justifier te. Neti Christian Shoga vient nga. Banda kuna malade banda kala vient nga ya vient nga même si vous changez les histoires pour me nuire pour vous déstabiliser nga mobali o ayebinga ayebiki te wana jalite va kosa. Ya ata balinga mutu te. Bibele bongo bino boze bitula. Et bien, les bobi miselinga bobi boza na passé ndeti nyama wana bisanga liste bibana natika no pese chance à bonjour te na vie depuis natika no pese chance à bonjour te azana mutakala facile ya frère nanga bete na voiture adoba ye abwaka ye libanda mwasi moboye alia ba mbongo esikoka ba mbongo na Afrique du Sud ya ba voyage mutakala moke ok atina ba Facebook apandi makolo même o wana mususu atina ba mitakala ne alai na hotel akali ba photo. Parce que biso to abato to garda bande ko na biso to ko exposer bino te ponde ko na ngazo problème ke afili mara basi to basi batina ke mitakala boye bit yo ta frère d'ici nga sina nga frère no nga na bi famille no mais yo banola na bara Virginie osala boy chez Virginie ose loko te nga ko peso makambu te posa tina makambu te mote depuis bana na peso makambu te yo faut toucher nga on ba mensonge on ba vérité conscience no ebi que tu mens comme tu respires nga za mwasi nana mibalo na bimana bango na mibale pe na bimana bango te donc on no so bo bimisa na on est que heureusement za kana ba secret msunga moko ata mobile na nga zate na batu tout bo bimisa jona nga zate à part Joroy Trezege Muchi oh otanga wala oh no so bimisi mike boniko oh je le shona lenda nga mibale ba benga nga lesbienne na za kana autre sexe te mibali na nga ona lekala bango ba benga nga lesbienne pona ka trop sexe te. Je n'adorera sexe, je suis comme un garçon moi. Nako zama mobali nanga to seka kato melaka to vandaka. Parce que bano kenanga ba sexe na attitude mo na trop na sentiment penza te na ba sexe. Alors avant na sentiment sexe na yeba fona melata na bandi ko sola na yo azupe na tonanga nde esprit ne ko tatala sana. Je vis comme un garçon, je ne suis pas trop sexe moi. Je ne suis pas trop sexe, moi Jaël, même mes ex vayebi. Christian Shoga, je le respecte, c'est mon vieux. Mais c'est un grand frère, grand frère. Tant que maman y'a beaucoup de seka. Moi n'a pas tout c'est d'accord pour yamado. Et banana on n'engeni ni c'est d'accord pour yamado. Ake longanga polo ya abanolonganga soutien. Je le respecte. C'est un gars bien. À coller à Zabi à Osadjona manondeni. Vous ménagez les histoires. Boluka tout beau de stabiliser na ekosimbate. Azana sida, campagne sida, on a rappelé le campagne sida, oui, bandana on a d'accord Roger. On a mon année ma toi pépélé, on s'en a 12 là, c'est moi je ne comprenais pas. Et bandana on a d'accord Roger. J'étais avec Pamela Cheko, la bonne bête na YouTube, moutagena kotika ngama sanga test sida en live. Pamela Cheko, parce qu'on a Pamela na zamunoko bongo til lelo akebeta lisolote so bima vrai ou faux. De ça l'examen bima négatif, parce qu'on a n'olanda bino poani. Na bimi na ndaka Roger na yena ke bota en Afrique du Sud 3 fois test à sida. Na bota va pesa moi libérer le breakfast test à sida. Parce que to bossa la campagne de stabilisation. Bino ko bula ke John nga boya nga ko bino bobi ke na sida. C'est le pur mensonge. Je pense que moi aura un no yo ko ngo boma ngo tira nga poison. Sans problème on enregistre nga. Sans problème, on donne un na sanitolia sanimo côté tela eno bimisa na ma mensonge. Otina tiba moure qui va moure va finir na sida. Mais tu fais semblant quand tu es avec moi. O lungo déstabiliser vie na maman ici mbate. Ça la vie on appelle ça vie na. Li kamunini nazala ndumba, nazala na sida, nazala na famille élargie. Ka yo moko beta li solo. Tano ça va contradictoire. Yo mo beta solo ke wana mama bango. Akosa mama ba makambo. Yo mo susoye wana mama bango te oza mama na mokilité. O mo na te ke contradictoire wana yo mo zo sala. Ezo bimiso pe d'autre part oza lokuta. Yo mo zo mo te ke yo mo zo bima lokuta. Bata ba free d'ici ba benga bino ba teni ba te be ba benga ba changa désordre. Écoute-moi bien. Moi je suis Lukoki. Je ne suis pas de votre famille là. Moi je suis Lukoki. N'a pas pouvoir alors et puis n'a pas pouvoir son abimi place. Osa master nana, osa millionnaire, osa nani. Tu vas sentir que Jaël est là. Ce qu'on a pouvoir nangaï. Ndenge na zabo. Yo moko sentir que je pèse. Hein? Moi ça sida kosa lokwanga. Madame, je n'ai pas de lukwanza na nzoto. Naza clean on dit ça vaut clean.
Yo dans la série ma fille d'ici au va na Kinshasa on menera bière non ma kasi pour aller là bofort na menera whisky makasi na vandi so na vandi boye na makisi sida on a menera et contenu na menera whisky na ba bière. Tu es une menteuse depuis non on a dégré le couta na le na conférence na danseuse ba obi ba yebi ba danseuse ba yeb sanga chotio sa be mission ba yebi ndete pesa ka mokilita tale lo na fabriquer na bimisi. Bino nyoso bo s'attendre que lo nyoso bolo bayanga et soiti pour moni nzambe po bundela bino faut qu'il y ait la vérité tina suka so pour moi ça on a haine que to lo ba vérité to ba sana ba mensonge nzambe bundela bino le soute place muta koya ka yango wana to ke to ba na ko déstabiliser ye to ba kisaka na ba lokuta po akoya siko tala nzambe na salaka le contraire ba ko mo linanga de plus na ko matana batebele. Dans le biboué, ngalo wana za moyembi, na zong sibilo no mettez vos jambes pour partager. Nan fini ya YouTube alongoli actualité stade. Soit disant la Zozo Jaël, ce mois, na bonne histoire à stade Koufi. Tu vois makena mino Jaël a fini maman banani na za posa preuve ya voix nanga. Na za la posa ya pinenge bino bo fini maman batafali. Nga na za la posa preuve ya voix nanga ke na fini maman ya Jésus de Mbandaka. Fallo la bino bozo ko aboutir de l'autre côté. Ce qu'elle bombe bino simbate ya faute na nga. Po photo na nga na fallait ça bino problème. Ce qu'elle bombe na bino beta té. Ce qui ba nzembo na bino beta té ya faute na nga. Po photo na nga na fallait pour actualité na bino. Boza ba journaliste incompétent. Bon luka ba journaliste maele. Ce qui Charlie presque tout à l'équipe ba bâtard nyo so bazana na maele. Yebisanga a quitté bongo les autres. Au moins na bungi si no sujet. Au moins, on a changé nos langages. Bon, bête, elle soit fali, ti la fin de l'année, to bandi soit nena fali. Ok? Place fallait au bête na arena, wana, Wambel, is that nini? Arena, oh, ya Londres, wana. Oh, fallait au bête, wana. Kuna noir, na, Congolais na bête, c'est pour la première fois, Congolais bête, kuna, na mona Beyoncé, bête, kuna. Na mona ba musicien nigérien ba beta pour la première fois fallait beta na Londres wana arena wana Londres wana et ça fallait poupa pour la première fois un Congolais depuis l'histoire à musique ezala mutali boso beta na salle wana ba Beyoncé ba beta kuna se fallait ipupa siko Ovo Arena ouais Ovo Arena na Londres na Ovo Arena wana. Chico ba leader na bino ba on peut sa bino chance c'était on peut sa bino ba programme boire qu'on peut sa télé pour ani bon considérer bino ti bon ça ben compétent boyebi kolobate mais boyebi ko finga na ko kosela batu makambu travail on a changé histoire wa fabrigas na terrain abete na stade wa Sarah Lula danseuse ya stade azabi wa bi seleo bazabi wa bi miel de son wa bi Jani bazabi. Donc, il fallait bête qui stade des années, besoin de journaliste et mon boya qui est bon, qui actualité stade moutouté. Mais tant si on a la grandeur, il a fallu la balance. Simple Jaël Show, avec une photo, na simple Jaël Show, avec une photo, na le king de la musique congolaise, et bomi actualité à stade de martyr et Koufi. Pour ma journaliste, ça va zoba, va mwangani, va perdre photo. Va tout la mouki, j'ai la commis qu'on a dit, maman a dousolaka. Nga dousolaka. Fallait bête na Ovo Arena. Même Jésus de Mandara beta kunati. Moutouté à beta kuna. Là, c'est une vérité. Il y a Congolais depuis l'histoire de la musique, il y a Papa Wendo. Si papa n'a pas taboulé. Congolais, il y a 5e génération. À beta na Ovo Arena, c'est Fali Ipupa. Wabi programme na bino bo sa programme. Moi je suis la chanteuse warrior, je parle que de Fali Poupa. Devant moi je que Fali comme guide. OK? Derrière moi, j'ai Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque à Vimba, le producteur frère. Le producteur éternel, producteur à Timba, producteur Noko, producteur nous à mon musique. Bino, boyana programme avant mo finir à Jaël, boyana programme ya Ovo Arena. Ya ba leader na bino. Vous insultez la maman de Fali. Ok, on accepte. Mais quand on a touché plafond, je fais que parler mbang mbang. Vous insultez la maman de Fali. Écoutez-moi, le bobi c'est que nana ketchup boy, mututu akana passé, maman.
na mona ministre mo boabima so na Zambie je crois Zambie to Zimbabwe azaka obina na ba boîte na ba danso abina ka banzete azaka chel abina na ba boîte amitika mutaka alataka string na ba soutien abina ka ba danso la boso ko babenga ngo akitaka pene kitoko na banzete et jour abima ministre population ganga pour mona ke passer ya mutu et yaka teko ezipelo futur soki yo moko lingi futur no za la meilleure ti tanga bula ki ke futur na za la meilleure habité o ela ki passer lelo abima ministre so Zambie te Zimbabwe fona consultation bien na Google tu ko passer à mutu lelo to beta présent parce qu'il fallait être à la temps. Le loisir numéro 1 de la musique à Congo. Le guide suprême. Si tu es avec lui, tu as une clé à bonheur. Netinga n'a qu'un simple photo. N'a une clé à bonheur. Bon, quand on a photo na Jésus de Mbandaka. Wapi buzz. Bino mo boyebi ke place j'ai la za. Et ça pena j'ai la za na sommet. Et alors quand Jésus Christ a siminga, ba diable est-ce que ba hôtel la grandeur la place na za, ba ngana kwea. Sauf que Jésus m'a simbi yo. Kasi mi buaka, tu peux te taper na question Jésus m'a simbi yo. Eh yo, na mekanzambe. Na kangi simple photo na moni résultat na kanga na ba photo na ba artiste et tout. Na zala na ba artiste na sala ba vidéo ba télé ba réalité ba nini mais na photo pa na bomi martyr. Na pesi makambu na vandi aigle nie. Tala mo buta yo répondre non parce que de nie wana. Parce que de no fele wana. Parce que de no zanga mbongo wana. Mobuto yo se no deva mobuto vandi boy. Onga général Mayele fanda wana. Onga Kongolo Mobutu tu es mon fils fanda wana. Onga kokose oza kokose fanda wana. Bino to là-bas. Mobutu otala ka bino ka boy. Onga Sakombi fanda wana yo. Asambiten atalika na pesa petit makamba pesi photo makambo pesi makambo lelo na telemi na bomi bino tu. Boko lobela kombo na bino nyoso. Boko silisa ba télé réalité na be mission na silisa bino ba charge na ko lali sabino pongite pona sa conscient na za boy na ebike na nombre ba tumo be bola la te pona nga je sais ça me fait du bien so na lali no ko so na lamki na tongo ta so la pela tonde na lamka na lamki azite fala ta mamni ne leke kuna lero no seka obe sala ke lengiso ki ebike na nombre ba tumo be no lali sa ba pongite obe sala ke lengiso ke na nombre ba tumo be bola la te pona kombo na yo. Bino moi si bobimi si moi si ya Jésus de Mbandaka aza vierge babala vierge moi si vierge abeta un tatouage une fille de la maison vierge tout ça abeta un tatouage pourquoi bobimi ça gete bobimi ça eti bo finga nana chaque jour bonne information akufela da mona liboso ava ya libala akufela da mona na liboso ava aya libala akufela da mona liboso boyebi via mutute botiko latise nini o mascarade. Vous parlez pour le plaisir de parler ou comment? Nana, une femme forte, modèle. Bosa ba congolaise le kolanga. Nana salabinoni, nana bête à musique té, nana sa top modèle té, nana sa elo côté, mais bon commissaire bino moko Beyoncé de la musique congolaise. Bon so ba simba micro, c'est ka bon bon tout. Une femme qui ne parle pas. Afon na quoi na ye bon finga ke de tout le no bon traité mais passer à monter la teneni bon bimi sapé moi c'est Jésus de Mbandaka comme ça toi parce que vie na ye pourquoi bon bimi ça a été nana s'exposer na ya vidéo tout ça bon banga ka bola tsake bilamba tine longi po bozo banga il faut ka bimi se longi bato ba yebi ba kola na yebi bo ko kosa biso na TV bo boso ke bato ba kola na biso place mo ba yebi bato ba sabi nemi na biso ba yebi bato ba bima na biso ba yebi ba ex semeki na biso ba yebi biso. Surtout vous cosa ma kasi bongo. Est-ce que vous comprenez que viner ça a exposé? Next vous te bien qui a coupé la moi avant au temps liba la place azali. Vous respectez ko, vous tu ko pese beloche belé ko. Mun no konanga gel fini maman ya mutute na loba en général les ali banga na molili o ko tsa ai veut dire juillet. Na bwaka li banga na molili o ya bien o le bo ya ko s'acharner na ngabo ke le ko sa journaliste o salir comme ya Jésus de Mbandaka na YouTube. O à Londres. Ngana sala vidéo na ngai na silisi yé muta yé na ba propos wana na news des stars si vous êtes très sage bolinga bozonga la journaliste na bino wana ya Londres parce que c'est lui muta cita ba kombo aye ko éclaircir mokili. Moi je n'ai jamais dit ça à la télé
Je n'ai même pas calculé vos histoires. Je parlais, na bois qui li banga la molili, ya ocha aïe pour ne puis aïe pour éclaircir à mon boss sur la night. Ba nyama comme des lili. Nyama qui zengi mon zoba zoba. Moi, si moi bien t'es, tu parles de faire de quoi? Parce que actuellement là, tu parles de Jaël Show. Tu parles de Jaël Show. Parce que actualité à Makamnabino. Aujourd'hui, donc il y a Kovo Arena. N'est pas un message. Fali pour pas ça. Le seul artiste congolais pour le fan. Bon, comment bien. Le seul artiste congolais depuis Papa Wendo. Tilelo. Moutou a bête na Kovo Arena. C'est lui. A fondé les portes à Kovo Arena. Kovo Arena, le gars fallait fondé les portes. Il y a pas musicien ni sur la dans les guides. Bon, comme après qu'on a Kovo Arena. Quand tu es sur la web, je déjà ma bengi, ma bengi pour contacter. Ma fout à combien. Kune ça la combien. Et ça la pour pas y faire comme bête. Tout le monde ben na binora bongo le quoi bazo. Bon no saka makam na sima na biso. Bon no sala makam na sima na biso. La sixième personne, un message à Jésus de Mbandara. À part de insulter Jaël Show. Toi, tu vois vraiment que les insultes, c'est aussi les sana. Les insultes, c'est aussi 20 ans. Les insultes, c'est un sentiment de foufou. C'est un linga foufou na bouillon. Na sali foufou na bouillon na li. Na zuji na landisi. Yo kasi vos trucs là, vous faites là, insulte na binondé. Et qu'on décourage, on ça faire face à la télé. Yo, yo, bi insulte na zone la vie. Et là, on est qui sur la TV? Et là, on nini équipe sur la TV, on a zoité. Wemle nini na ovare na boy bisanga et là, on nini obilo bo finga ya sika o équipe sur la TV. Ti lelo na ba proposition ba jo. Ti lelo na bazo finga ngo na YouTube ke azana sida azandumba tala mibali na téléphone nga. Na lingyoka bongo na maladie na yo. Baba mbaka libanga na mbumetela. Bozo sela nga pibi makasi wena na posa ko tricher te. Na linga ka père makasi. So publicité na bilo leki makasi, ale mibali ba komi tale bele sko ngana ko suka wapi na papa. Ngana ko suka wapi na mobali na ngai. Po bilo no so bisinga ndumba. Bilo so azana c'est sko mibali bele ba découvrir kaka et loko nini ba joba landela ka Jaël ngo. Biso peka photo mo. Bozo mo publicité bozo sela nga sangela futa bino. Na lingi publicité sambongo te. Na lingi pe ba sambongo te. Bozo kana futa bino fa boya ko koloba. Ndeni bongo sa bisala sans salaire. Oh. Le 25 novembre, tu as You Arena. Wapi ya bino. Le 25 novembre, tu as You Arena avec le daddy de la musique congolaise, Fali Poupa. Le 25 novembre, You Arena. Tant que tu as décembre, janvier, toi tu as un calendrier plein. Wapi ba calendrier ya orchestre na bino. Tout le monde va s'angani pour calculer Moutoumako. Laisse papa na biso muku a bongo. Papa na biso muku a bongo. Alors na biso soit sali vidéo à sali kaka a sorti ya livre le petit bonbon de la sagesse a tiki musique. Ndeye mo be pepe a ebisa biso ke album ne suka et ça 14e apôtre. Pepe la biso message mo bongo album ne suka 14e apôtre a tiki musique. Ndeko na ya sika lobi so ka bimisi livre makambo ya oyemba akotika mais na kamwaka bolamka na tongo boko mo calculer sous Fali boso ko ke na retraite te botika mutu en vie te boso na akufa po bino ko ke na retraite aso sabino menace ya nini aso peut-être pas ya nini. Aujourd'hui Fabregas tu es là pour rigoler que papa na biso azo ko ba propos na yo ezaki mabe. Ezalaki vraiment à côté. Mais pour moi, si tu attends que Fali a celle la vidéo pour battre na stade na yo, bossana et ko yakate. On ne fait plus semblant, n'a pas semblant qu'on est battre kufa. N'a pas semblant qu'on est battre aussi la musique on s'en a expliqué aussi là. Okosi la soza oui le quoi qui zeng ba beto 12 ozo nga même place parce que okosi combien de musiciens ba na succès na Congo oh na loyanu basuka wa ba kabose ba beta ba voiture sans moteur ba sala ba biloko boma mais lelo ba kabose ba succès so nisimo pona nini ako embrasser mututu vie mo ba bengi osala ba okazoka vie nga beto mabongo njoka vie zo luka okufa. Combien de musiciens va salir succès dans Mboko, musique album dans Mboko, oh bah viens bah étouffer bah on va tirer bah musiciens simanda. Fali à kosale la ka vient à biso montre wa quoi vidéo te bah wario toko lingate. Parce que de gens viennent à biso bah actualité ni sur les canaux sur internet bah viennent à biso bah yebi. Bah actualité ni sur les canaux bah viennent à biso bah talaka. Bah tout bah ya ngate boya yo.
Batu tout ba yebi actualité les cationnettes. Soki lelo papa la biso akosenga ba golo pardon. Soki lelo akoluka ke ba golo ba lande na stade. On s'en fout, tu peux partir dans le calme. Mais qu'on soit micro place batu baza ebelé. Quand on a question ko salir mutu devant le gens. Que nenge zaboé, est-ce que guitariste nini ya fali yo yebi? Ah, na mboko to yebi Arnaud Madouma. Ba bwaka etiko ba Robino. Tebi Arnaud Madouma to yeba ka ete azalaka elo côté abima inaperçu pour fali mutu abimisa eto yeba eke Arnaud Madouma mo existe kaza batteur ya fali. Boli to yeba nani? Vena biso Feli Tyson asali bane bele pa Verambo. Soki ndenga longa ba Verambo bonga keno ko toka c'est moi mbele kete jazz mais to yebi soute mais aujourd'hui aza ko émerger pas za pembe na fali. Pour na fali simplicité za kanango. Fali za esprit mobutu mais aza na simplicité na amour vebi ko respecter batu. Nzembo ya Feli Tyson na album na F victime. Nzembo ya Feli Tyson fali atikele espace Diamant Love Diasil. Dina Madimba Madimaske Francisco MB Bonganga ya Nzambe Adete Merlin. Pour mon fali niveau sa moté mon malamu azwa nzembo wana o Feli Tyson achaka na Feli Tyson na ebise ke na za poso yemba nzembo ona musicien na lingi azwa Shela Mputu na ba orchestre mususu ezalaka te. Toi tu es chez moi okoki jamais koyemba na batu mususu fo yemba ka na ba moto swag ouais, madame Nathan, c'est comme ça. Mais fallait appeler ça Feli Tyson. Oh, liberté wana. Tyson a émis na Shela Mputu na fali poupa. Shela Mputu ne travaille pas na F victime. Mais jour à clip, le ko étonnant na que fali il est bon. Batu ba vana na yete, ba finga ke na soni fali za motema munene. Mutazanga mabete. Asa autoritaire, mais asa motema munene ayebi ko respecter, respect mutuel en fait. Jour à clip, bon à clip à Feli Tyson de ma forme. Fallait à la nenge moko na Feli Tyson, à la nenge moko na Shela Mputu, oh baza ba leader orchestre na été. Papa, bolingi utoka za nenge ni. Bolingi simplicité moi za neni, bozo nyei botie na munoko. Na orchestre belé ba musicien ba longwa. Ba musicien na suite exemple musicien maison mère le quoi Olivier alongwa maison mère pour ba yemba place mon héritier watana be na maison mère ndenge Olivier alongwa maison mère to Anaclé to Mishka ne ba kenda pa fe na biso héritier watana be est-ce que ba si ba sala nzembo ba bengi musicien mususu yo yemba bon na studio et puis bala ta ndenge mo na héritier watana be e ko sala mate. Et pas nanga eza orchestre nanga makam nanga boule nanga ozala wana mais fali azala yango na Feli Tyson non seulement au respecter guitariste mais azota la to uta place moko na level na biso makenga na comme patron mais au master na ko jouer sende na jouer ba musicien te il faut na commissaire na niveau que même batu nanga ba mona ke openza mutu nanga tala niveau amour wana aboy ko kitisa ye ko diminuer balata ndenge moko na orchestre ba musicien et salama wapi et salama wapi toujours ka fallait amabe fallait fula sele na album aliboso toujours ka fallait ça mabe o senga voiture soki na voiture na zakina ba camarade nanga ceux qui na voiture na zakina équipe nanga tant non sonne le téléphone le mamaka et arrivé là mututu okoloba ah c'est comme ça nga car mais ana monique na opesa te posa car madame c'est normal mais yango kangena muninga kanda po yoka kango na lisolo pa biro moko est-ce que c'est à toi est-ce que ça car na yo boyina ka mutu na likambo bobo sel bolama mutu nyos mutu ayeko ko epolo na album aliboso a pousse trop loin. Oliga aussi c'est na suka no personne mituka papa c'est le à l'époque on sakina mutuka te oketa ko louete to yo linga ko comme mwana fali ba no bengo c'est le marco si poupa po fali no c'est lo nyonso papa yo za momi fali ko mi jona yo po no peso tout kene na wenge kuna ba pesa o mo ndngo telenga libanda lolo ko mo zongo kuna wenge obeti ko na stade de marche mo ndo kangi sa ko zoni bese silinga mona kangi base photo pas me bomi actualité tout ngamona komi na kati na ngana sele yo na kati na ngana Jésus de bandaka na kati na ngana Fabricas na kati na ngana za ajeje na kati na ngana za ndani oh mwana na edenda
nakati nanga naza saralula dona zubino actualité si nakata esili YouTube osoko simbi actualité na maboko so saisir on a bomi actualité stade chikicha allez tout le monde nga attaquer nga tala na mebi na rend distraction boko zala distractif to beta ba pouvoir arena boko zala distractif to beta nini o to beta le 25 novembre na U arena boko zala distractif l'année prochaine boko finga nga 5 kabino boko katate makambu tout wana boko vider ba vase bo bakisa na mensonge boko finga et puis nga nazo na ko kefena pa nganga na kanga bino bo finga akanga pour ça que tu finga nganga pe actualité si là le quoi nga nazali petite ya aigle nga nazali chanteuse warrior le chouchou de warrior na simi charge à YouTube naza chanteuse warrior donc même tu ko finga nga te boko boma nga fo bo finga nga tonga no na vena ki te pesi message na pesi sous message à papa ezoleka ezokota ezobimakuna bino to bomona nga mamo rage ya yeli sous sati maquillage alati polo Chicago alati Chicago ba boye bo fingi tant ka bo sisanga na lemoka doucement malembe awa goti mascotte baliga gati fali pupa baliga gati yaya bosa bona ngedime bino il faut bosa kabongo boye refrain na biso Papa fali nzamba poni yo salela ye ezatana yo salela ye osoki okeli boso ozali na ba warrior na yo ozongisima ozali na mapamboli ya Foster okeli boso ozali na ba warrior na yo ozongisima ozali na mapamboli ya Monique yaya mais on ne va refaire on a vu ça vidéo killer nako bomba pas toute chance Isabella na nevi sa vidéo boko kima boko zanga bardima biso zaka présenter leader na yo ngana présenter Fally Ipupa abeta star encore retourna stade abeta masamba de tela bino boko neko bomba bino présenter votre leader donc on abeta présenter la tie photo aigle ba présenter leader na yo tabando tanga makambo aigle sai na mboko yaya l'inspiration sur moi je suis comme DJ Arafat à moi si je m'inspire à chaque seconde dans une inspiration. Présenter leader na yo. Ngana présenter Fally Ipupa. Na banjo tanga mambasa na mboko. Pas comme numéro 1 5e génération. Tozo kende na bango libila. Papa Fally nzamba poni yo salela ye. Ezatana yo salela ye osoki okeli boso ozali na ba warrior na yo osogisima ozali na mapamboli ya Foster okeli boso yaya na sa distraction nga no gagner yo gagner ni na sa guerre yo gagner ni na za no bo pona ka place bien bo pona ka place bien na beti li baku na chiffon na tali bino nyonso liboso na zongi sima reculer pour mieux sauter na douceur limbambo na bimi kuna sans Fally non sans Fally non nyonso boloba un espace te armée nyonso boloba un espace te mais je vais vous taire à bientôt. Bate belle pour la répondre mon frère qui t'en qui chasse. Avant ni pas na plateau, ni na vendre en esprit maréchal na me dit ko papo la moko. Question oh pesa na mon pia. On va na papo na sisi na pesa message à que chanteuse, na pesa actualité, na plan studio, no boma bino ya la bail. Ngam na blongoli actualité stade de Martyr, na ke tika bino bongo, faut na kwa que bino lo ke bomi stade. Photo pamba et longola actualité. Photo pamba et bomi Jésus de Mandaka. Yoka biso. Bawario lo lendo mapeka. Bina dasa lo lendo mapeka. Bawario lo lendo mapeka. Photo pamba.
Et bon, mi actualité. Alabina dans ce bawario ma pique. Bawario lo lendo ma pique. Biso to saka lo lendo pour l'idée na biso sala rebeli. Aweza paradis. Aweza paradis. Soko zawate ozali banda lolo. C'est le kangi bisaka kei actualité zate oleka wapi. Ne mission nini. Akolobela nini si na bomi actualité stade. Akoloba nini. Festival coûte yokanité po tellement beza photo qui m'a cassé. Festival yokanate. Et le gezaka j'ai le choix finir na lilimbui. J'ai le choix finir na matai pepele. Viens choix finir na fi molune longa. Et puis nous finir na motema. Bebi ke bois kitoko ti. Qui vient vous faire la montée à ma belle, bacha babino nanga, nani fi classe, bois classe, bo finga ngana lo yenge to bosaka na posa bo finga nga, bacha pena nga jael, ah ya, ngana kishasa na o, bisu no boy bateke nga kol na Afrique du Sud, nga kol na Afrique du Sud, donc une adresse ne l'Afrique du Sud, na kinto fan na mingite, bisu fan na pena na Afrique du Sud, nga koli libanda nga na différent na bino, nga leo Congo grandi na Cape Town, né au Congo, à Kinshasa, mais grandi, j'ai grandi en Afrique du Sud. Le temps où nous avons adresse na biso ça son en matière avion, ndé na biki na ke pa biso. Place ma belle maman na ngela na malili. Place mon top papa na ngela na malili. Biso skoto abongo, biso to fana na Congo na ndaka manzanza te. Au niveau na biso. Oh. Mon diplomate yaya ozangande yango yo sakanelenge oza mon diplomate parce que bo yebino so mulongo me bino bacheno ja le kaba ke mona salon de nebo bete bino kaka ya entrer parce que diplomatique zwaka vision fele na Zambie bazo na Zimbabwe bo lengo kaboy bo lengo vision fele bazo lenga yo be lenga parce que diplomatique papa bino ba frapper bazo ba passeport on la terre mona muyibi na mona chel abote maneni mona ngubu munoko munene. Maman Chel, papa Mouyibi, naissance à moi, Ngubu, Mounoro Mounene. Tout ce que Bokoloba, Ezo Kota, Teba, Armi, les bandits, dans la famille, Nanga, to clôtura, Babu Zobana, Chebiso, les Kassoute. Babylon, la Chebiso, et les Kakassoute, Biso, et les Kate. Ici, c'est Warrior. Bofinga jaja botonga jael likambote biso na bino na histoire na yaka na yo na YouTube Jael Show mama na yo nanye Jael Show ozalaka boya nanye Jael Show nanya fula yo na mokili Jael Show ofinga show otonga show likambote biso na bino na histoire le passé na yo Jael Show nanya yaka na yo na YouTube Jael Show nanya bimisa yo na mokili Jael Show nanya zalaka patrone na yo Jael Show ozalaka boyi ya nani Jael Show nanya tinda yo mingi na mo na utiliser la niveau taka na kofana bana na posa croissant na tinda keso na croissant ya pe no bona zu moto ti qui marché à sommer un croissant à yelinga oui pas pouvoir ezala tu viens chez quelqu'un tu dis que sommer un croissant na mbongo na cha akia sombi croissant ato o bambuki na mokilo kicho ko histoire kande ozala boy yango bando bunda kana histoire na yo o bunda na ki boy no kala o bunda kana histoire no kala ebinde soka o bunda kana histoire no ki boy ya boa kitoko bwana makambo bwana actualité bosimba bongo boza danger mais eloko ekambusinga bokoki kolongola actualité stade D bwana tume bokoki kolongola actualité stade D simple photo ya Jael Show azwakate azazozo azaboye simple photo et bomi histoire mbala moko mokile gangi parce que vous comprenez que muto azande mona bisote muto même na besa pesaka ya ritimena na bongo mlo tasamno actualité na posa na yoka actualité suka ndenini fest femme suki fest pas mais suka ndenini apparemment bobungi nzela donc ngai na comme le kanga na beta ki stade na lobi bona chanteuse de Sarah Lula akufi toi envie Sarah Lula danseuse
il y a stade de martyr. À Koufi, toi en vie. Pour ti Saralou la matière bit, je tombe casse la coupe les gars. Maîtresse. Atem na ba mbele ma pesi pour ça té. Sur actualité mon nene boeleki. Saralou la Koufi, azo c'est la mission té. Azo bimulate makambo ezate. Makambo. Faut ça na makambo na vie. So botama makambo kufa makambo ezate. Nga beti stadi te me na bimisi photo na kangi batutu ba nyama na sima mu Congo. Bozawana. O nga rebo pour le moment na YouTube ozate na TikTok longba. C'est seulement photo à Jaël Show. O nga miel de son. Kudiye na chimo libulu na kunje na finike na chef flair personnel. O nga sele yo na kangai lo kwa carton na carton. Na pese ka obésité na mise rouge na tike la ye. Tout yaye ta buka na carton na nyata na linga na pesa no message que fallait soit à niveau la minute bon monique fallait gangi photo na simple fofol nenga na bomi actualité ma comme la minute parce que jour ni c'est le comme na niveau que o kanga photo tena chroniqueuse mo et bom actualité fali photo nyoso conférence de presse tout face à face na Jésus de Mbandaka tout le chroniqueur na ma chroniqueuse face à face bo temina mo konji na bino face à face. Bon sali ba vidéo mais kangite et longoli ni actualité a fali et betite ba photo bo kanga ba konzeno bo tchango na ba stati et les kala ba les news wapi et les kala ba la maman wapi la maman de moi ma maman chérie que j'aime beaucoup la maman ba kanga ba photo ba leader na bango ba sala même ba vidéo ba fana face à face ba Jésus de Mbandaka et ça la besoin ya bino mo comprendre que fallait à l'équipe ba tutu to ke pa na pembe. Ata bino moko ata na nyana tika fale ngono tike neni pour la photo pa ma fale pesi nga charge non kokate charge leki charge na photo bino tout pour nga ba photo ba leader na bino bo poster rapé mais pesa makambo e pesite na photo nga na fali e bomi stade de martyr actualité kundama festival loma mikutu te festival enterré pourquoi na bulunga si bona se bino ngai na ebi YouTube. Boko bunga makanisi, boko landanga zozo, mais boko landanga pour naza les guides. Mais en aucun jour, na olanda bino. Ça c'est pas moi. En aucun jour. Vous savez na conférence de presse. Vous check ba micro. Vous kenta mon konanga gele lobaki. Ti boko nga ba photo na bino, boko kenta mon konanga gele lobeta IOA. Pour na biki vous savez na makambute. Boko na lo ka ba danseuse, boko na lo ka ba zoba, boko na lo ka boko na bino kaka. Et puis si makamute pour bona orate bona makambute nga makambu nga étoile nga na réserva kango pona ebeke lobby za mulai na réserva étoile nga na simba ka mboye pona ebeke lobby no zona besoin na bota nani soki na boti ale lobby sko na bano tale na sko étoile nga na bandisko makambu bi yanti mini aigle. Bon, on a des démarches de salon pour la photo. Oui, démarche de bandicam. Bon, je tente à des blancs, on a une photo de Faline de Bolobi. Oui, mais combien de fois ça des démarches sur la tina dans la photo? Et je suis attente, patience. La bête est coco, mon conseil quitte la bête sous coco, mon conseil quitte n'insister. Bon, moi, je le chouchou de Warrior. Ah, par rapport à l'insistance, on va comprendre qu'elle est vraie. Aïe, toi qui pété, mais à ça qu'on insister, à ça, ah, toi adopté, à ça, bisso. Moi, bayambinga. Passion sur l'insistance. Léon, comment le chouchou de Warrior. Je gagne beaucoup. Détrompez-vous, je gagne beaucoup avec le Warrior. Je gagne. Non seulement l'argent, je gagne l'amour. Je gagne la paix. Au la maman mo koloma a Warrior, elle t'appelle pour l'action mokili. A continue à kana yo, a continue à souci de la vie, a pécio conseil avec son cœur par rapport à expérience na ya vie. Mais c'est une maman Warrior. Nous avons bénéficié de notre expérience, de notre témoignage, de notre amour, de notre amitié, de notre famille autosali. D'autres personnes, on parle comme si tout le monde a 10 ans passés. On sent la personne est vraie. Par rapport à notre tombe au solo, ça dit que la personne est le vrai. Pour te sentir la personne, oh, ah, faux. Mais oh, ben là, c'est vrai. N'a eu temps, n'a insisté. Place n'a eu n'a pas. Place n'a pas te béné, bah, Luka, bah, Zouati.
Place na suis na boye. Na insister na temika wana. Si mon konza pèse na charge à photo na écraser l'actualité. Aujourd'hui, pourquoi c'est le en matière de son poto. À cette la public 5 personnes te baquet dans l'aéroport. À cette 2 personnes ou 3 personnes te baquet dans l'aéroport à poto. À ça na mutute. Mais quand il va passer à la télé pour dénigrer Fally, à ça na mutute na simanae. C'est là je te conseille. Si seulement vous avez la patience, on nous a place, on nous a musika na Fally. Si vous avez la patience. Ne héros c'est là te mettre à l'isolo le roi te mettre à l'isolo mon kobe on gosse à musika avec Fally Ipupa on gosse à feature na ba Sidiki Diabaté on gosse à feature na ba Lisha on gosse à feature même na ba américain fallait linga peso makambo par rapport à polémique à Congo anga mona ke na adopté wengemen moko boye moi je suis de quartier latin na pese makambo et la fama to keto ko sungana même si les orchestres mon côté mais manque ya patience na aigri motema mabe dans la place au Suki au petit stade bese salika une semaine si nango obeti stade ozoni poto kana obésité mwindu na misuruji andimi même pas retour non poto ozoni ata na $10,000 ndo bete na stade ozoni na moté dans la vie il faut être patient to ina mutu te pour leki yo te ina mutu na babilon so kolinga pete oza polémique na mutu o comme yine ke akota cercueil yo vivre te Bokomo luka pena fallait à côté de la cercueil kufa nenga batumisu bakomo luka ke adae ponga na vivre yaya pe mananga mtasimi ngoyeme Jéhovah Dieu tout puissant na mabena malamu na Jéhovah simba yango oyeka yo moko abela mutu une personne abela mutu ko dégager nenga na dégager il y a sans filtre et puis je réfléchis bien sur la salle émission va commentaire et ça va haut niveau. Ah, à raisonner bien, réflexion bien. Pour maîtriser mémoire, il y a ma solo même, il y a ma musique à kala. Il faut toujours avoir la tête. Yondo bena mutu. Au moins qu'une fille ou elle a des trucs vino à bengo no mutali boma. Asiso bengo mutali boma bengo sida. Alors que c'est pas signé les kate. Tant que conscience n'est pas tranquille. Non lando po ani pour le bila bono na vite. Au cas où tu zaba chako kate. Attends les lois que Lucas Jésus de mbana boka nga photo et ça buzzité. Donc on a ma kamute bo teka bo rana bino. Bo bimana bo yiba ba bijou, o yiba bijou ya muta oti poto moi na Londres. O yebi retourne ngo ore zati. O ti la fille limite. Donc on soit limité. Tant on le sokoli o banota la âge non na mabele. Tant on ta la âge non na mabele ke kwei. O mota âge non e longi ke ba ndefo no so mo so ba cancer à verre. O tali me koshi obité, non so na na colis. Beaucoup ça n'avait beaucoup sa conscience. Moi je suis là. Et ben me sekui. Lazaro na c'est quoi? So bozaka na mino passe. Yo kasi mutu lokwa soleil wana. So kasaki na Fally. Alinga za modèle za. Banza mna yemba ona yo kana te ona ba rumba no mona abimisi mbona studio abeti umba yo ka yena famille bona bande ngone na ba blaze wang. Nzembo soleil beta wa plek sasa. Nzembo soleil beta wa. Akomaka couper chemise et la télé Fally. Mais tu vas monter ma belle qui ta place au souka. Au compte sur le kabuya. Kabuya au mal à la tête muto sala raté. Attends sur kabuya au filmer au tina page no. Fallait au yoka ni choni fra. Pour fallait patron ye muta zwa kabuya amema e poto ya ofele. Avant na poto la télé ngana na ça mangama na passe. Mais yo moni kabuya lo kwa utaba Fally fona filmer. Fallait kila kabuya wapi bolokia za. Akila kabuya wapi babita ngwazani. Akila kabuya wapi. Vous insultez Fally, mais vous êtes toujours derrière bateau Yassala. Lelo, venez au soleil, dodo, pongia ba bébé. Batami te mama be. Si vous ça la future n'a ça na Jésus de mbanda ka ton dimao. Ça la future ne pesa makambo. Ton dimao. Motemele ki babe Emelia, mi seplo ko museleka de so matamie. Abina na minu. Na mwana musicien monte na Congo abina loko emela ata dans ses alias boke ta Zénith à JB bon mon modèle emela abina luke tu subé ezati azaka misapina minga loka museleka to matamie bilo mon ebina neza la susu yo emelo cha motema na voix frère mente papa motia kite miranzambe papa musique elle est si là
Kofi Kutama beta bado. Bana banana bado. Nanana bado. Papa. Eh, Dubaï. Est-ce que vous connaissez Dubaï? Dubaï. Tu connais le goût de ça? Dubaï. Kofi. Aboma rumba ya na Dubaï. Moi na oyebi Dubaï. Dubaï a fait. Yo ke beta ça. Ya musique ene kufa. Musique yana ekufa. Musique ça soutien. Ekufa musique na totiko ba fali. Abeti rumba simple. Mayday, Mayday, Mayday. Yo quand tu me dis pardon boyo kamawae. Ah maman. Musique ils ont caressé les toyi. Ato na posa likambo te oko sa likambo. Fali faut ba locher na hotel. Na ba chambre tout ya hotel faut ba chakaye. Pour voir na wana ba nzembo yimba pesa posa likambo. Et pesa posa likambo surtout so ekoti so whisky na mutu. Et pesa posa likambo. Ba nzembo fali. Eko peso posa likambo même si tu as pas envie, au moins la envie ba ndiko ya. Faut pas no zoe ba check na hotel. Faut mettre musique ene za soute. Yo musique ene za susu. Ya. Ato beti nde tokufa ono beta kache jongo banjembo jiba kala. Ono beta kache jongo. Yawo Emile na yeba est-ce que Emile ça sera album? Emile ça sera album qui a foutu ba séance ça sali 10 titres génériques. A foutu pe bat bayo betele. A sali sortie officielle album na ye. A sali conférence de presse. Aya boniko bo finga fali na moteur ba bo ndoke bi bo za ba misala fanite. 10 titres à studio. C'est le coup de la conférence de presse de Poto Moutouté Aya. Moutouté Aya. On a bon foutu dans le ticket. Bon, ça va y connaître. Yo, c'est le roi des interviews. Quel est le bakuna à la télévision de l'organique? Ndetse bolota fendi boy. Au finga fali. On nous a comparaison pour l'élection au stade. Ya iboa héros. Non ko manqué au tiwa papa mukolo. Héros. Yo ngol la mukana fali. Subala la pardon. Les lots papa la mission monstre oisé quoi. À comme le niveau Luka. Est-ce que yebi guitariste a fallu? Viens au BBC. Toi tu étais mon coup à Bongo. L'homme le plus intelligent va misser tout à Congo. C'était toi. T'as la cause à la future n'a papa le Tumba. L'intelligence plus l'intelligence égale sagesse. Oh ma il m'a cassé vieux. T'as qu'à te bengo mon coup à Bongo. Au fond d'abord comment livre mon le petit bonbon de la sagesse. Vie, olo yok sur les petits mots de la sagesse. On me l'a chapitre dans la kati. Et t'es comme tu n'as pas Amazon. Vieux continue la polémique, il y a pas banana ba fabrigage. Alors il y a combien de fans à stade de martyr vie. Yemoraza est capable de mettre un stade de martyr. Faut faire un matin licolo. Accoyer la yo. Combien de personnes à stade de martyr pour bébé ça n'a petit na ofali. Petit oyo. Namona interview a fallu au baquet. Na komi kuturu maman boy. Na bisi monstre waze quoi. Acha to beta featuring mo ya ba rumba ne. Rumba lokola ba. Njema oni na loba ya ba texto. Abi to sa kuturu maman na monstre waze. Na seke akomela nga rumba mo boy. Esa lokola ba rumba ba texto. Tala niveau le qui no pesa au valeur. Pour les amitié na bino na mutu mususu comme ça ke boyi na leki le bino fali sali nini na Congo na zo bate motema mabe contre fali zo uta wapi na nyazo linga boyikote fali boye bakende boluka fali mutu ne kitana se soki lelo fali atiki musique ya Congo ekufi parce que tout le monde regarde que Fali qui est le guide suprême bato basa contre ye baso tala ye pour que la meilleure collègue yé bato basa pour yé baso ya pembe na ye poto poussa sous yé na ba idée makambo ebele ko kumisa tout ça mais tout le monde au Congo il est warrior. On a que deux branches de warrior. Il y a un warrior révolté, un warrior fidèle, mais en vrai tout le monde au Congo ce sont des warriors. Parce que au bout il fallait na TV mais au yoka banze ma fallait na téléphone na yo. OK na ko la page a fallu soit saline. Pour OK ça l'idée on a besoin de changer stratégie. Mais je vous jure, on a deux branches à warrior. Warrior révolté na warrior fidèle. Tout le monde est warrior. Il y a de leaders warrior. Il y a de musiciens warrior. Quand Fali il s'habille, lui si a lata le quoi Fali l'attaquer. A ko ki mango muke ma lati de Fali. À part Fali
Nana yena habillement mususu e kanga. Exact, c'est l'habillement de Fally. Slogan Fally. Bolingi asanet ni pourquoi tout le monde a lingi Fally. Moi on a posté dans Angola za nyena masoko. Alamka voit matin bake ba warrior ba bengi yo kasi so ba ja YouTube te. O fani yo bisi ba camarade no misatu bo sa ba simbo boti na ba voice. O suka camarade no na WhatsApp no tili na voice ba yo za warrior no ko ngana warrior yo to beta yo onimba fingata sexa mama na yo po ya na téléphone ba warrior ba finga et ça ba yo pena warrior nini oyo a repère le tanaye asana le king le guide suprême le roi Fally Poupa o azo peser ye mo na charge ma mission sa Congo ake ko chayo pose na ngola mo ba nyama soko ka yo et ben non deni. Quel warrior a-t-il de l'audio? Quel warrior? Yo ni ba warrior dans le lendoté. Warrior égale orgueil. Égale esprit moutisme. Akeno wapi warrior. Akeno wapi. Warrior pour lui c'est Fally ou rien. Akeno wapi. Yo ni warrior ko c'est rabaisser na niveau de la yo voice. Ozu wapi. Warrior warrior abomi ça da martyr ngai warrior na abomi actualité martyr to que tina yo nyama o vous blague avec Fally yo comme faut c'est la Fally ba éloge au salele ba au salele ba promotion tout ça au moins ta Fally a benga yo mona ba petit Fally te au moins DJ Viriste au moins ba petit Fally ne ba kalolendo te ba virus wana yo mona ba petit Fally te akeno wapi aboya ko approcher yo po mono ozana nyei bilo ko maso epemela Fally bona yo okeluka Jésus de mbandaka on s'en fout quel est la foule pas chez nous c'est la classe c'est la différence c'est l'esprit mon boutisme ici c'est mon boutou Fally ou rien l'esprit au moins ngamo nana esprit ba fille combien ngamoko nana esprit ba fille combien toutes les filles là qui m'insultent non maîtriser en gros donc on répondre à tout le monde était dans un temps à réfléchir à maîtriser warrior a problème à mutu oh papa bon dadi na monga lo lendo bongo ah parce que fallait ça la maman minene bota la biso na soni bon beta na FacePam place à 7000 personnes fallait que beta la conseil privé pas président de la République bilo bon mona ta présidente président vani na FacePam na se bino likolo nzembo esili bokonza telemi akei mais biso sikoyo président lobi na Fally yako beta nde concert privé na mona yoti na savrona lemba pona nini bino bozali na FacePam président bongola ki mai vinoté a proposé bino ke lokwa bozali awa bino be bobeta na fête privée asali ngota bozu contrat privé ta il y a une valeur à Moutouana, sur la classe, sur la différence. Mais il fallait que la place privée. Et puis, mon conseil qui est lourd, la barbe, non, de pas coiffer. Ah, ya, faut en a degré à soin. Faut en a degré à soin. On discute parce que tu es congolais. On discute parce que tu es mon thème, ma bé. Mais en réalité, il y a un niveau dans la qui n'a l'amour qui a simple photo. Il y a un leader, un grand leader, il y a une photo. Atineli mécène photo ta petit na yo grand leader ya mboka na biso mais photo ngana Fally na comme na phone na e atineli mécène mo bota petit no Jaël oh leader munene boy akocha photo ngana Fally ka noko na makambo noko za super noko il continue à bosser. Bilo e bossa ba distraction ko lo noko bosser c'est comme moi t'as ponné que le guide parce que quand vous m'insultez là bozo ko selera makambu bozo lukana dinda ngana continuer ko s'inspirer pour na ko ta studio na bois ka bord et kansa mokili je bosse je ne dors pas je bosse je comprends mon ozaka na distraction to fingio après ko finganga ozana audience ni tu parles avec qui et qui n'en va on a battu pour toi quelques personnes fingaye après ko finganga tu as quelle audience qui t'appelle tu fréquentes qui on a un projet nini mais tu m'insultes moi je suis avec Fally toi tu m'insultes ngai na sara na victime té mais ngai na eu chance ya ko insister
pour mon konza zonanga pose na yeba ki ke pose wana et pesa retour. Vous comprenez? Et puis tant on est comme le bela fali, en aucun jour fallait tinanga le bela songo ton pakala mu kolomo côté. Na ko le bela pour la propre amour nanga, pour ma propre intérêt nanga. Et puis na kosa te na ko le bela pour la mona nzela et lumière isa awa. Na fandi. Je défends la personne où il ressemble à nene na mboka na biso. Oh ya ça différent na banda ma misusu. Oh ce qui a lati biso tout photo lata. Ce qui a lobby biso tout photo loba. Mais la personne là, depuis valeur n'a été. Fallait soit bimi li banda kongo azu ya vie bimi. Ba mon aloko président de bimi qui voyage. Ana charge ba musicien, il est comme le Lionel Messi. Parce que oui, ça va que Mbappé tchara ba bi. Benzema tchaka babi. Cristiano Ronaldo dans un danger. Nos zongs sont na ba ballon d'or. Est-ce que FIFA cause l'erreur? C'est Lionel Messi le number one. A tiki bar likolo. Oza la Cristiano Ronaldo ya machine. Oza longa Benzema. Onga nani. Tant comme en la Coupe du Monde, va se incliner devant Messi. Na ba match c'est normal. A côté de ba bité, ba fingi épée. Mais rendez-vous na mondial. Rendez-vous. Parce que la grandeur na yé. Parce que le ballon d'or et tout, c'est comme Fali. Awa toko fingaye. Awa toko dénigré. Awa toko eba valeur n'était. Mais soit matika avion. Kuna ba eba valeur na mondial na yé, ça soit matière avion. Soit matière avion mondial nende yangwana. Parce que ça soit ballon d'or ya mobimba. Oba massa nena ba comité. Et puis ba yebi ke Fali à numéro 1. Toko rappela ka bango te po ba yebi place no koza. David Mosoto yeba ka ete mais confesse ko bwa ka ye. David Mosoto yeba ka ete mais viens mboza ko bwa ke kuta bwa ka epe unje na monde arabe David Moso. Mais to yeba ka ete mais quand fallait simbi David Moso. Biso tout tcheka que c'est un Ivoirien, le producteur frais. Ba yeba muta makambu bongo. Ba yeba muta makambu bongo. Abimisa producteur, ou le producteur abimisa ye. Ya abimisi ne producteur. Ou le producteur abimisa Fali, mais Fali n'abimisa producteur. Aujourd'hui, David Mosso, lit sur comment la chassa. Azana Gali, Azana Wata. Mais ete pas kaka. Au fan la ti. Je crois que le monsieur ne dort pas. Je crois bien et je suis sûr qu'il ne dort pas. Poti aloba ke abimisa Fali mususu. C'est que Azana choqué, ana Fali ti. Tu sais comment le niveau que nous avons fallu nous na Congo, si les gens na sali fallu nous et puis détrompez-vous en bimi ça fallu nous souter pour fallu ça moko na mokili on zamba sala tia okufa dans fallu nous souter. Aujourd'hui de nga fallu nga kufa so fallu kufa musique et kufiti. Muto total malgré polémique mais abu c'est libanda Congo. Abu c'est pour les lots Willimbo ayo ça la interview ayo ça la présentation na stade de Martyr Jésus de Mbandaka. Paul Willimbo ya pour Fali ayaki na Claudicia. Pour Fali bayebi déjà libanda. Pour Fali na libanda zaki danger. On moni pe Willimbo ayeba bengisi. So so mutongo akufi. To azate to so ba inspiration Robin Saba Ivoirien ba ka ko animi ba concert na biso ndenge ni posa we panzana. On mate to ngato bomba musique biso moko. So que le guide suprême à Longwe. Biso na biso to koyebe loko sala te to zo na ghetto na potopoto ghetto na makama ba stade na makama ba paye di peuple to zo na ghetto. Na musique ya ghetto ya nze mo 10 minutes. Ya nze mo 13 minutes. Mabanga 8 minutes. Mais la personne a peut-être besoin de lenga featuring. Elle lenga mise ba obo se ba lokata ba américain ba sa ba featuring. Oh yeli biso mutro kwa Arkeli rêve ba musicien tout ya Congo. Fallait ça là non seulement featuring mais na clip. Pour ça le featuring faut clip et aller confirmer. Mais ça la featuring na clip. Ya. Olivia, autaka poto États-Unis, ayeki sasa, babke poto babeti, bayeki sasa na nino parking à grand hôtel babeti. Ba sali featuring na clip. Tolingi falonga sali. Tolingi asa neti nini. Alongoli biso na ghetto, abimisi biso libanda ghetto. Ba Nigérien sur le bakon, notre interview à Davido, abino lo so comment ke libanda ba tno aux africains. Asa fierté Nigérien mais ba otangele pe kombo Fali. On sa fierté, il y a musique à Congo. L'audios que fallait à Zanango. Michel Mokote na Congo, c'est l'audios.
Pour le moment. John Mote na comment audience a fallu et puis bayebi. Mais to ça ka sembla pour toi ba congolais, toi na esprit motema mabe, esprit tembe, esprit ton dima batuti. Ton ni abe fort abatu mais ton bimisa plus mabe abatu. To zaka ton dima abe fort abatuti. C'est ça l'esprit congolais. Tembe makasi. Unje lumumba. Motema mabe. Tolé la moutou, soit déjà kei. Soit ça sur place, to lingiete. Soit ça sur place, to inie. Mais soit kaka koufi to komo lele vi mobimba. Tangwa zalaka, nda salaka boy. Tangwa zalaka, mais tangwa za. To linga kabatu wala ti. Boy ba grandeur à moutou. Akelongo la actualité stade de Martine à simple photo. Et aujourd'hui, le lot Jaël Chaud, je fais parler tout le monde parce qu'il y a qui pembe n'a fallu une simple photo. Vous avez une gravité à monter tout ça n'a été grandeur n'a yé. Vous avez il faut qu'à l'oba pour comprendre qu'il est le Fally pour pas oser rêver. Mais Fally c'est un Michael Jackson congolais. Mouton somme la moi montre $24 000. Oh, mais monsieur congolais, concert, il y a $4 000, $5 000. Même si ça va coproduction. Nous, comme il y a bâti tout la musique. So, bengue place, il y a 50 000 à boy. Va proposer musicien sous 45 000 à Kei. Après, c'est bien le pemba. À charger tout, il y a caché la musique. Place, il y a boy à 50 000. Ou tout le monde a besoin à 45 000. Azo mati, c'est bien le level. So, il y a 8 à Pessio. Bolingete pourquoi? Bolingete pourquoi? To bo mai poto tika na nani? Po bilengo ya pesa biso bino bo pesa bisongo. Ba douceur ya pesa biso na ba rumba bino bo pesa bisongo. Soit Betty featuring na ba Naza bino bo pesa biso elengi wana. Sa façon de parler, ba bi parler na ye, ba ki mobutu na ye bo pesa bisongo. Bo ça l'effort, bino pe bo prouver biso po Jaël Chaud lo bake a Fally na moni ya na ki ngandi pe akomi po asali featuring na Rick Rolls. Ah, mais tant que non monate non mona ka esprit congolais no défendre nani na nié be fort na bino te bo ça be fort mais bo nimba vous regardez seulement Fally. Boso kene plus na haine. Ole yo ta la chemin na yo como lelo ba vie belé ba sili na kino. Na actualité coup de temps sur na YouTube na TikTok na leki ba vie belé. Lelo ba vie belé ba sili. Na musique ba yo kana te na ba album ba zate ba vie ba zate na terrain. Ba zate to kosate. Ole yo landa côté na yo Yozo ta la Fally. Entre le monsieur a so progressé au Kende. Yozo le confinga et au dénigré au sekeno. Naebi guitariste naete. Naebi ka marka us. Bon yo tebi guitariste na. Bana ba musicien na sikozo. Tebi ta guitariste fabriquer ça ta moko. Tebi ta attaque guitariste à part Kene na mbonda zonga. Toyebi nani. Toyebi nani. Olo luko valoriser ku frère na yo. Toza na millier moko boy. Mais bino boza tellement boza tellement mabe bo linga bo détruire bo minimiser écoute mais elle on a comme congolais ça courage ozo minimiser muto asa na flambeau na minicho ya makambo soit pesi mot d'ordre mokile yoki ah ya bosa la ngona nko je suis warrior certifié signé na Snap. Je suis warrior certifié signé la Snap. Je vaccin ba warrior et continue makila et Sylvie. Ah so pa peso ka vaccin ba o bosani maman comme notre vie. O tire warrior à vie. Partagez massivement, partagez, vous partagez ma page na bino tout. Vous partagez dans direct ma page na bino tout. Mettez vos jamais belé. Partagez. Fally ba mekaraité. Ba mekaraité soko meki est fidèle makela otikali ligo mutombo otikali. Alors nous le warrior, nous aimons notre leader suprême. Nous le warrior, tolingara Fally. Na sapenza awa Fally ou rien. Tout de Fally, moi je suis là.
Je suis la larme de Fally. Et puis je l'aime. Non quitter te, non bouger te, non vendre. Nami bendi pena, nami bendi na tout. Na tika lanka na Fally. Nami bendi na tout. Na faille na vie na me sa jobila. Na faille na ça me dérange pas. Je suis trop à l'aise. Na fandi penza la larme de Fally. Na fandi na za l'aise. Na na posa futa nga te po oda ba pesa nga ba wario eleki. Yo futa nga isundeni. Na posa futa nga te. Et puis na futa ningati. Na patinda ningati. Na patinda ngati. Mais l'amour là ya ba wario ne excita nga na fanda. Et puis grandeur ya Fally pour pande confirmer nga bien que na fanda. Na fanda. Pour nous constater nos vérité. Te na vie mon boane makambute. Da kuma yo kosa même le commentaire ba do finga nga. Bando finga nga te a okosa obinde sala soni okumisa mutomba ba komentelo a tika lokuta koyo wali boma et ça soni mais non lo lokuta ba ka vérité o eza musique o eza musique eza blague te dans un monde de musique siko œil pour œil don pour don pas de sentiment o eza monde de musique le monde qui soda boke fond o raté ba betcho bal o eza qui chroniqueur c'était vous comprenez que c'est musicien. Oda musique, je suis ici. La kanginde actualité. La kanginde actualité. Vous acceptez. Applaudissez s'il vous plaît. Vous acceptez. Applaudissez. Bravo. Faut accepter. Pour la kangi actualité, na bomi martyr na la tiango. Festival na kanyan koto ne sombalé na komsku na tuni photo mo fallait pesa kinga chance to kanga ezaki kodia to ezaki ni na so comporter ça kodia to ezani comment photo ça charge à boki ah non c'est Michael Jackson congolais c'est Michael Jackson. T'as déjà vu Fally toi? T'as déjà vu Fally face à face? T'as vu comment il sourit? Oh là là non. Quand Jonas a maman non pas que tu expliquer le thème c'est Jonas a mystique a mélangé Jackson on dit non c'est pas on dit Drake on dit Drake côté tu n'as que le quoi Asher n'est la monnaie qui ton oya la monnaie que demi Drake demi Asher demi Suna la monnaie que le quoi monsieur Future pas bien que en français Future musicien na sala featuring na Drake nga bien en anglais Future. Quoi feature? Donc pour la feature là J. Moi mobile ya Ciara. Mobile Ciara feature. Jonathan soin. Asa chose comme lox ne akanga ba su ya mystique. A mystique. Surtout no na muni jom. Oh, fallait accompagner boy. Unje Asher, unje feature. Unje Drake na mpandine kote na mwana ke kwa Drake na kote kwa fia si na mwana ke kote kwa Drake te bomona na Fally ya kofia ya kusika ya jana wa américain ya des petits voilà Tala voilà ce qu'on a ça quoi boulot quoi basé mais ça ce qu'on au vélo anderkete tout nani a bêti le mot noir a bêti voile noir a bêti pantalon a bêti sandal c'est la monsieur congolais ketcha munene pour monsieur bela congolais ba on tete patate ici ketcha munene patate ici bon pondo moko bo soki ndengeni vers classer siko trop chombo comme l'habitude à Kaboui. Nabia, bino bosi mona sourire à Fally. Nda sera mpandi. Da mona te bomona ngona ba clip. Ndatana. Nanda sosa ba video na ya la bay katazoba na famille mo bimba ya la bay katazoba wasko ska. Buta na video na. Zoba kazoba. Te zoba kazoba. Dobi kata zoba ya la bay. Ase ko skuma krasko. Minu non ze minu engela lokali nanga or mais minu normal. Wasko alati lunette à vie claire. Joanna yekoli sanga ko pangusa vitre lunette. Ba lunette tout fallait la ta kesakata na musapite na kati. Ni flou. Ba lunette ndenge nini yo.
soit on a vu clair, parce qu'on a zoomé dans une gaffe dans la lunette. Il faut pas ça, faut ça venir vie claire. Donc on se donc zoba kazoba donc kata zoba na famille on va y aller là-bas. On sait que pour ce que ça veut dire que na yebe bele mina sekanga Joanna so aussi on a sekana boya face adodi yango j'ai vertige, j'ai mon pas là. Na mi c'est fille timide, mais na fille au loba. Na comme timide, ça qui va piquer à ton timide. Na mi c'est timide, na mi c'est une fille polie, on est poli. Na mi comme si fille timide yaya. Na comme quand kimi obi que la bandi la moussa pas le colorobi devant moi, j'ai Michael Jackson congolais. Donc devant moi je vais falloir pour pas, oh bah ivoirien bah piquer la crise, oh bah gabonais bah qui m'a bambang, oh mon Dieu soit moyen na États-Unis à l'élé, puis pour mon vidéo fallu tenir bah président des États-Unis gouna, parce que bah ben ça quand on a bétara sur concert privé, Dieu la côte à ma place à musique, au tout cas bah moyen na place bah Lionel Messi bah ça invité, il est pas invité, au tout cas bah place moi Louis Vuitton, il est pas invité. Fallait la master, fallait comme musique. Parce que quand on congolais, comme à côté vous n'avez ni, au moins côté vous avez bien terminé, au moins congolais la foule la public. Fallait, le bébé bateau, bah ça caille d'identité. Attends, fallait avoir les gars bombana. Au moins congolais vous la carte foule la bateau. Aigle, non mais congolais ça partout, pardon, congolais ça ndoki. Non. Aigle suprême, Dalton Mobali. Grâce Ndaya, tu vas tous à fier parce que tu es l'homme fort au pouvoir. Faut tous à fier pour bâtir ce qui toque ce sont des warriors. Mais bali non ce qui toque ce sont des warriors. Jamais mon warrior y a salité et longi mabe. Fi warrior atazana mote au préfet à que ta plante mon janjama même ça soin. Pour leader aza soin. Ce qui leader aza souhaité bien beaucoup soukabe. Quand beaucoup fait beaucoup les bâti. Leader aza souhaité beaucoup soukabe. Fallait aza image aba warrior. Akena trop loin. Noko kena trop loin. Jessica Siangani Fatima. Augustin Dam. Si ko yebisanga le but suprême il est propre. Nana tout à Chicago ya munene. Bon, mon aolo la kingo yo. Elo koza sala bango bakanda yango. Yo, bon mabilo. Ici c'est l'argent et ici c'est la classe. Nabi Maxime va j'aime pour la papa dit. Maxime va j'aime pour la daddy. Pour la daddy, message commis. Loba alléluia. Loba alléluia. Cheratan Laurent Kiba. Ministre Kounukolo. Mon vieux. C'est gagnant de la moko. Mon vieux Louison Mbata la Cape Town. Boni basangata zeke muchi Socrate. Wabi Gilles Vassimba, mon vieux Gilles Vassimba, total respect. Et oui, mon chien papa. Dites amen pour la papa. Recevez bloc à papa. Daddy. Parce qu'on a dit, tous pour me la daddy maloba. Ça daddy. Charge au pessinga la photo. Non, là, la thé. Nous on la thé. Oh, pessinga la photo et le mot si actualité n'y sur YouTube. Ne ba ba komi ko finganga ezalo kwa image na yo na landi Kristo na konyo koma na chemin à passe bazo finganga bazo singa na actualité charge à photo bomi ba actualité ba festival ba journaliste nyo sa Jésus de Mbandaka ba tiki na bo Jésus de Mbandaka ba komi ko finga ngai ba komi ko finga ngai ba tuno so bossa ni broche na bango ba bossa ni musala na bango e komi kaka ngai toyo ba miniature e komi kaka photo yo pesa kingai. Photo yo pese ki ngai e komi na ba miniature nyos. Actualité komi kaka gel. Photo pesa ki ngai eza kodia
nazunga na yeba. Est-ce que bat bon mona kaka zayo to bazo mona longe simo kimbangu to ya mama mwilu to ya papa no so bate est-ce que bat bon mona kaka zanga na yo to bat bon mona kaka photo na papa Simo longa na comprendre place yana. Est-ce que na photo na bat bon mona kaka zanga na yo to bat bon mona njena kaka photo na Mobutu le père nani na yeba batu est-ce que batu do bon mona photo na Fali nani na bon so no ba réponse et aka ngai mona termina presse to ya papa Simo. Pour niveau agitation na longo li ba buzz na ba actualité non nga na yeba kaka bato ba mo ne longi na photo na eze longi ya Fali to longa tata onda non nga na yeba est-ce que ça ka Fali bato ba tali photo ngo bien eza le longi ya Fali to eza longa tata onda non nga na comprendre tata onda pour niveau buzz no kokate bato ba mo na ngo ba mo na ka eza longi ya Fali to eza longa tata onda pour juste là nga mo no comprendre na ngaiti. Comment vous kanga mokili makasi boy yango Fali yango biso to mona ke ka Fali to na photo ko ma Angelo non papa na ndema bete na pena solo Dieu me voit na ndinga mabete na pena solo to beta na pembe non ninga na milobela na butu pana na la no lobinga moko na to sukura na side de be nobi photo na kanga na Fali ezangambu est-ce que ngai no mona kana kangi photo na Fali to na kangi photo na ombre ya Angelo. Comment ça baise le monde d'actualité tout et puis ngana comme au fingama non bon kana page boy bache photo ngana Fali mon journaliste moko au finga non bon fallait ça mal aimé papa congolais tout le youtubeur ça va youtubeur une grande partie ça bato walinga Fali té parce que dans comme banga photo et comme pas général ma consulté à pour tout national on sait là on analyse té pour niveau photo zo kendele et qui na ba 1 million ya actualité ce que ça qui album mais na kena 1 million de views mais ça ka simple photo. Simple photo wana ezaka Fali to ezala tata onda muto asa pembe nanga to Angelo parce non na comprendre ti bato bota photo wana ezaka Fali to eza Angelo mo muto asa pembe pour voir la peine no kwa lata voilà ne lo ba ke belé ngasko na zala sagité to ya lati voilà ngana comprendre nzoka ya lobi moni na lati voilà ya noir na pesio photo matanga na ngambo na bango ezaki message mobimba ngana ebete ngana yoka photo yeye lati noir ngaki diba ngana beti ba vert loko Simo Kimbangu na ken kamba ngape ka kidiba roba vert na zoeba na ngate chapeau le roi capitaine na yoka photo pembe na yeye beta noir likolo bon moni signification photo na yeye beta noir likolo tina sandal njoka yeye baki ndena ngi photo na Jael matanga na ngambu na bango elinge banda actualité kufaka te ekufi matanga na ngambu na bango agitation ya kate tous les journalistes matanga moi batanga suko mo makambu na bango ezate ekomika Jael donc yeye baki tela te ki noir ayebeke na kaba adversaire matanga ekoti nga misumike vision mukusi elle est nyoza warrior avec qui ma Sheraton grâce Ndaya grâce à métis noir parfait cash nzedi yaya vous allez dire la guerre hymne national maman nanga Anita tia point na lisolo yaya de chante Masidi Papa Fali nzamba poni yo salela ezatana yo salela osoki okeli boso ozali na bawarrior na yo ozongisima ozali na lipamboli ya Foster okeli boso ozali na bawarrior na yo ozongisima ozali na mapamboli ya Monique Dikamona va. Osa chanteuse moi qui toko boui. Après ça les pressions les après ça tout poso yokai. Poso talae. Boso ozali na ba osongisima ozali na lipamboli ya Foster. Okeli boso ozali na ba warrior na yo osongisima ozali na lipamboli ya Monique. Na
ça Melody. Là ça ba warrior ma pique, bazaka sio na bango présenter présenter ba artiste la vidéo. Yanga na présenter Aigle. Na mano tanga so bloko Aigle sala. Abeta stade to mona a retourna kutu yango. Akenda masamba deba to mona. Abeta ba ya. Killer au boma pas tout d'un soko killer na studio. Boma pas tout ça ni. Bon clip ana. Naza carré na musique facile. Dans la peau d'une sirène. Bon mon na siko. Mon ba pessinga pouvoir au la actualité stade. Ba pessinga pouvoir y boma festival. Ba pessinga pouvoir y écraser non c'est le limoi na circulation to sisai. To me la soy, to longo la selo na circulation. Nino, aya na lokuta bargima muke na niati bargima. Aya na massage na niati bargima. Aya na nia, oye koto na bimia, oye na bimia. Écrasement longwa. Skonde na vani na kabune leki saralula na makambo. De na vani na bwaka bo, rebo kufi. Na yebi no makambo. Tu connais la vandi na ngaka présenter leader na yo. Yanga leader eza fali. Présenter leader na yo. Pourquoi la clip no présenter leader na nga? Yanga leader eza fali. Allez maintenant présenter depuis to banda musique. N'importe ya wendo tilelo na no la kasko ba grande ba valeur ba grandeur a fali. Makamwa sali na musique eza du nouveau. On les a sur ba sala na lobate. On les a du nouveau côté ici na Congo yo nga no présenter leader na yo. Yanga leader za fali. Na ba tanga sko makambo yo o ezala te banda tia côté ici. Ya. Non, c'est pas ça bien faire semaine prochaine beaucoup. Faut saisir l'opportunité là-dedans. Il faut profiter dans la vie d'elle. Il faut l'endapasser là-dedans. Il faut saisir l'opportunité. Quand c'est toi, c'est toi. Si c'est ton tour, c'est ton tour. Soba pesio makambuko ki marate kangango. Soba pesio makambuko ki marate. Soba pesio charge dimango kangango. Ko ki mara makambute. Weste. Kichena Mwanza. Soba pesio pouvoir makambuko ki makate. 715 personnes. Est-ce que va si va peso makambu na vie? Ko ki ma makambute. Na wata pesa na makambu na zalane naïve ki mango. Ko makambu solo ce qu'on a vendu. Je ne vais pas passer quoi les makambula de au meki au mona sort na yo. Parce que vous là, vous ne dormez pas jour et nuit. Vous me cherchez dans vos histoires de gris-gris là tous les jours. Je sais très bien. Vous ne dormez pas. Vous me cherchez jour et nuit dans vos histoires de gris-gris. Vous allez comprendre que je suis avec le Tout-Puissant. Nous sommes entourés dans le Tout-Puissant. Entouré. Présentez. Présentez leader na yo. Yanga leader za fali. To banjo cité. Tala, to banjo cité. Makamboka o ya sala o batu suba sala te banda wendo ti lelo. Nga yonga na cité. Yanga na cité. Clash ke na musique. Alexandre Aigle. David clash na biso soane ke na musique. Yo so na noka na TV, o so na téléphone, o so na TikTok, o so na YouTube. Ngasko na sa clash éthique à la vie et musique. Ça c'est calculé. Massa c'est calculé. Nous avons écrasé. La musique à clash, un polémique, tout ça musique quoi américain. Nicki Minaj na kati Young Money. Ce qu'on a s'imposer Nicki Minaj na kati ya est victime sur ya puis ce soit branche à warrior. Clash les clash. Gaël du ciel. Gaël du ciel, je t'aime.
Présentez leader na yo. Yanga leader za le cul. Tala, botinda subana na te bana ba argument solidité. Botinda subana na te ba makasité, ba forté. Na beti bango mutu na faire perdre bango temps. Wala pas sa message na bino ba pas plus message na nga. Donc na beti si bango mutu. Botinda subana na te ba mayele te. Basoko no pesa bango pasi Aline Tumba. Ferdi Mavungu. No pesa mano mangwanda la star ma copine chérie. Boni basanga tour mada tazo putu ya gaga. Mano mangwanda ma copine chérie. Âge de sol père. Seven Olaz. Des chats Massi, Biso, Espérance Mazouzi. Neb Sabino Biso présenter leader na yo. Yanga leader eza le cul. Bokoka. Si qu'on a branche mo boye moi li boma. Asangisi ki YouTube, asangisi ki influenceuse, maman eza chanteuse. Elle n'a pas terminé si ba warrior. Nga no sako ba warrior ba oyoka bien. No sako ba warrior ba monati. Non, ça va, oba warrior ba yokate, oba warrior ba monate du nouveau. No pesa ba warrior elengi. No bundi se ba komba mo na kangi charge. No bunde na bango bilo mo ba oba tukula ba monate. Ya ba peso makambo longo la stade. Na simple photo. Ba peso makambo ko kima te kangango. Eleki kilo papa, eleki kilo Zwadi. To sa bango boy. Bon longola ba chroniqueuse na bino baza ba compétent. Tout le jour ba lobela Fali, ba pesa message na binoté. Tout le jour ba critique a Fali, ba pesa message na no, ba pesa message na no 1 minute. Baza na horreur té, baza na message té, ba pesa message na no 1 minute, ba fingi les insultes 29 minutes, ba ten combat Fali 10 minutes. Mais vous travaillez où là? Je Fali to boy, ba pesa message na bino. Les insultes 1 heure du temps, le nom de Fali 45 minutes, les insultes à Jaël 25 minutes. Actualité na bino saka libanga. Biso bata papa nani, actualité na bino ka libanga, à part libanga, vous parlez que de nous. Ça fait partie de l'actualité de Fali, l'actualité de Jaël Show. Vous êtes de ce compétent. Yongo Charlie pour salongwe. Boso ko reporter charge na ngatendeni. Ya ngasi ba fulinga. Ngasi ba fulinga na libanga te na image. Bébé, la monnaie n'a bima. Bon, ben, la téléphone n'a bima, non, yeah. Non, bima.